Voilà bandeko na ngai tolali tolamuki boye Petit fallait akozisi matière kande nayebisaka bino ke biso toyaka pamba te soki bomoni tu kombo oyoki biso cela veut dire ke ya koloba ezali ebele balobi non voilà Petit Fally bapeti ye déjà mutuka epai ya fondation Mike Mikombe bapesaki yo mutuka après prestation na ye ya Stade de Martyrs, Petit Fally azwaki mutuka ya sika ya Mazda, marque Mazda. Pona baoyo bayeba likama bakar makasi bayebi marque Mazda. Voilà. Petit Fally azwaki na ye mutuka. Oyo ebele balukaka ngo na Kin, ebele balukaka ngo na Lubumbashi, Goma, partout. Na RDC na biso, Petit Fally azwaki yango. Soki na badi na Kin, cela veut dire que Kin de capitale. Voilà. Ngapena Kinois, ngapena Choua, ngapena Gomayen, je ne sais pas comment les dire. Bref, naza congolais. Voilà. Petit Fally azwaki na ye ba bonus ebele, pas seulement na fondation ya Mike Mikombe, pas seulement na prestation na ye ya Stade de France ya Fally Ipupa, mais Petit Fally abandi kozwa déjà ba récompense na ye kala. Voilà. Petit Fally kane na bando ebisa bango na bando ebisa bino ke Petit Fally aki na industrie, Petit Fally aki na musique lokola comédien, mais lelo toyebi Petit Fally partout dans le monde. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et comme je l'ai toujours dit, bienvenue encore une fois à Balandi Nabiso Yakala. Bienvenue encore une fois à Balandi Nabiso Yasika. Ya chaîne Nabiso Ines NM officiel. Voilà. Si c'est toute ta première fois à la chaîne Nabiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez dans ngonga ya notification. Comme je vous l'ai toujours dit, madame ya notification zalaka à chaque fois que Ines NM officiel akobando pipi ba vidéo ya sika, boza la notifier na système moko ya kitoko na système moko ya tokos. Voilà. Bandeko na ngai to évoluer na dossier na biso, to évoluer na ngonga na biso et mimi encore une fois biso epai na bino. Petit Fally. Ebele babandolo ba voilà, Petit Fally azui déjà ba récompense ebele, azui déjà ba bonus ebele, oh ba oso beta, ba oso pesa précisément tout comme récemment et pas ya fondation les amis de Mike Mikombe depuis na Lubumbashi mais ils a déjà na Kin. Et bandaki na Lubumbashi et qui na Kin. Oyo mabanga Petit Fally abetaki en direct des stades de France abetaki les amis de Mike Mikombe bayokaki yango alors balobaki ke tokoki kotika dossier oyo bongo te, raison pour laquelle baofreraki Petit Fally car donc Petit Fally, comme je le disais, comme je l'ai toujours dit, Petit Fally a qui na industrie musicale lokola un comédien. Ebele abiso nyoso précisément soki toki ko compter ba pourcentage presque 95% to ba ki Petit Fally lokola comédien ezaka 5% o ba ki Petit Fally azokota nde na musique 5% wana soki toki kolanda yango précisément eza bato bayebaki Petit Fally before us in English, je m'excuse, avant biso. Voilà. Bayebaki Petit Fally avant biso de 5% oyo bayebaki Petit Fally na musique. Oyo toyebaki Petit Fally te, toyebaki Petit Fally akoti na musique lokola comédie. Soyons vrais bandeko na ngai. Petit Fally abando ko interpréter ba musique. Abandaki na musique ya Dajou jusqu'à ce que Dajou apesaki connexion ya Fally Ipupa et puis Fally Ipupa apesaki makambo. Lelo toyebi Petit Fally presque partout dans le monde. Partout na Afrique na biso oyo soki tolingi to nieke toyebi Petit Fally te wana eza lokuta. Partout en Afrique, francophone tout comme anglophone, toyebi déjà Petit Fally du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, Petit Fally lelo akomi artiste. Akota ki na musique lokola comédien. Voilà.
ebele bazomi tuna déjà Petit Fally asi akoti na musique. Alors na ndenge Petit Fally akotaki na musique, ebele bazwaki ye kolokola comédien. Voilà. Petit Fally akomi zwa ba cadeau, ebele bakomo misala ba jaloux. Baoyo baza mitema mabe, baoyo bazala ba jaloux, bakomi loba déjà ebele, oh non Petit Fally abelaki désolé déjà na oseka parce que Petit Fally abeti Stade de France oyo ebele ya baartiste na biso ba congolais babeti yango lisusu te. Soki na lobi babeti yango te, cela ne fait pas dire que bakobeta te. Baza na bango ba grand artiste bakobeta yango, mais Petit Fally abeti avant bango. Cela veut dire que abeti comment je peux dire? On a utilisé un mot en français avant bango, voilà. Ebele bakomi mokomi tout na ba question non, voilà. Petit Fally abeti déjà Stade de France. Abeti a été mais na mutu ya France ya Fally Ipupa, le padre moko aigle, je m'excuse, je les salue de partout oyo aruti ko tomber na vidéo oyo Salem na système moko ya propre, na système moko ya tokos kaka ndenge moko ya lobaka. Voilà. Petit Fally asi abeti déjà Stade de France oyo bakolo na ye oyo bazali na musique depuis kala basi babeti yango. Abeti ya ye te mais Fally Ipupa matisaki ye. Biso tout tomoni Petit Fally abetaki Stade de France abangaki atiaki mabanga. Soki na bolobi abangaki na système ya il n'avait pas permis eza lingala na biso. Atiaki mabanga fondation les amis de Mike Mikombe. Ce sont cette fondation au frère qui Petit Fally Mutuka, les amis de Mike Mikombe et banaki na Lubumbashi pour na ba ebité jusqu'à ce que ekomi na kin Petit Fally abetaki mabanga. Ce qui bolandaki du début jusqu'à la fin il y a prestation à Petit Fally na double stade ya France, Stade de France, je m'excuse, ya Fally Ipupa. Petit Fally abetaki mabanga, je vous salue les amis de Mike Mikombe. Voilà. Naibide na suka lo bagi nini ma ngana yokaki Salem wana, je vous salue les amis de Mike Mikombe. Voilà. Salem kaka wana esalaki makambo e kosalaki tolali tolamuki boye Petit Fally azui car ya Mazda. Brand new o baloba en anglais, car ya sika. Pesaki ye 0 kilométrage. Petit Fally par les amis de Mike Mikombe, fondation les amis de Mike Mikombe. Soki bozala landa émission oyo topesi biso ba Salem na système, topesi bino ba Salem plutôt na système oko ya kitoko, na système oko ya propre. Alors dossier na biso ngonga na biso oyo ememi biso epai na bino eza biloko wana te. Bato ebele bakomi mituna ba question. Voilà Petit Fally azui ba récompense nyonso wana. Sikoyo carrière na ye eza ndenge nini. Voilà. Biso toye awa ko expliquer bino. Comme je veux toujours dire, biso toyaka awa ya ko tia nde analyse. Toyaka awa ya ko finga batu te, toyaka awa ya ko créer likambo te. Comme je veux toujours dire, biso oyo toyaka awa epai na bino, tozwaka mwa ba information moko boye. Tomoni eza correct, après toye yango epai na bino topesa bino ba analyse dans système oko ya propre. Voilà. Petit Fally aza na ye artiste. Voilà. Petit Fally akotaki dans industrie musicale, je m'excuse, na système oko ya comédie. Pour na ba oyo ba ebi ye kala. Na ebi te lelo peut-être ba bakoki olobake. Voilà. Tobi Petit Fally na ndenge ya Fally Ipupa. Mais ba biso oyo toyebi Petit Fally avant Dadju, avant Fally Ipupa, toyebi Petit Fally na système ya comédie. Petit Fally azalaki lokola interprète. Voilà. Azaki mutu oyo abanda ko interpréter musique. Je sais pas comment expliquer cela en lingala. Ce qui n'a koki ko expliquer en haut en français, azalaki lokola interprète. Lokola nga oyo na telemi lelo na beti miziki, Petit Fally aye a interpréter en haut, ayembi yango peut-être na vidéo, peut-être à côté na studio, je sais pas comment abando sala, abando senga mokolo nzembo lokola o babengaka na miziki auteur de la chanson.
Je ne sais pas comment il était en train de le faire. Mais biso, toyebi petit fali kala avant d'adjou, avant fali ipupa, toyebi petit fali na musique il y a interprète. Et puis interprétation na ye ezalaki lokola ya comédie. Raison pour laquelle babando bulo bake Petit Fally azalaki comédien parce que de la façon d'où il était en train d'interpréter la musique, Awando interpréter Ango lokola comédie. Comment ça, je vous explique. Petit Fally Abando Zoa lokola Nzembo, premièrement, Azwaki jaloux. Il y a Dadju. Sko, Petit Fally, je nie pas de la façon dont il n'a pas hésité. Je ne suis pas en train, yako lobaki enfant là, Petit Fally Azanae, comment est-ce que balobaka, quelqu'un qui n'a pas étudié, hein? Je m'excuse, bon, bah, ebi, bah, ko réagir, hein? Je suis pas là en train de dire, voilà, Petit Fally n'a pas étudié. Non, je suis en train d'expliquer. Petit Fally Asa Mutumoko Boye, français na ezalaki passé. Je sais déjà à comme star, à comme autant en français. Mais auparavant, français à Petit Fally ezalaki passé. Voilà. Petit Fally abandon ba français moko boye lokola comédie. Lokola azwaki jaloux ya Dadju. Abando ye mango na système moko boye lokola comédie. C'est de la façon que toyeba ki Petit Fally aki na industrie musicale lokola na comédie mais voilà le Petit Fally abeti ba digi digi abeti ba Marianne Tumba biso tout toyoki banzembo wana. Donc akomi na star. Voilà. Petit Fally azobeta musique. Atikité, c'est pas parce que bah tiaye déjà na voilà, abeta ki Stade de France ça valide déjà et ceux qui pour nae wana te. Wana ezalaki nde bandeli. Petit Fally, cela ne veut pas dire que ceux qui babeta qui bapesa qui récompense et pas il y a les amis de Mike Mikombe. Oh abeta ki mabanga, nemfiske mabanga. Bandeko na ngai na eloko oyo nalingaki nalobake bato ya mitema ya bien bazalaka. Petit Fally bapesaki ye récompense kaka na mabanga ya pamba. Je ne sais pas parce que ezalaki na stade ya France. Oh bayaki ko récompenser ne, je ne sais pas. Petit Fally abetaki kaka mabanga ya pamba. Je vous salue les amis de Mike Mikombe. Fondation ya Mike Mikombe, les amis de Mike Mikombe. Je ne sais pas ce que bolandaki prestation à Petit Fally. Ebele ba ignorara Petit Fally. Biso tolandaka e du début jusqu'à la fin. Bomoni komata na ye ya Stade de France ya Fally tina kokita na ye biso tolandaki yango. Ba mususu ba ekaka ko sutuka ya boye bapesi Petit Fally Mans Dakar. Mais biso tolandaki du début jusqu'à la fin. Il y a prestation, je m'excuse, il y a Stade de France du début jusqu'à la fin. Na ero abetaki mabanga oyo, je vous salue les amis de la fondation les amis de Mike Mikombe. De kaka mo ya pamba esalaki ata 10 secondes le Petit Fally azui récompense ya car la marque ya Mazda. Vous voyez un peu. Donc dans la vie c'est un peu ça. Je vais pas dire par là que bon ignorer bateau bobetaka mabanga makasi bateau bopesaka bamote makasi parce que bazo récompenser minoté mais bon ignorer te oyo bazana en silence parce que bazo bateau oyo balobaka ebele te nde bateau basalaka ebele. Voilà oyo ezalaki kaka parenthèse na fongola ki yango na kangi yango. Voilà. Petit Fally c'est un grand artiste. Alors